makambaki marango. Maître, maman c'est bon, nakoti. Allô? Nakoti, kota na yo. Bien mama, kota. Siko koki kota na yo. Kota pe na video. Babi makambo ezali ande makambo. Babi makambo bakimaka yango. Nasololaka na maître Jérémie aza ya nanga quartier moninga jeune fille ya mokie. Nasololaka na Samso Samagura, mwana master nanga. Nasololaka na maître Gege. Donc barando na bango. Ngai te wonde na longoli maître Gege sans il au revoir makambo nyalo bakutu toyebi te. Lokola na lingi nanga problème na me mangambu na maître Jérémie te na Samso Samagura te. Na boy mais awa ezala kosola na moninga bien bani basinga yo be batrike leki na internet yo place ozoyebi ko wana courage okoya koseexprime te po pese kanda lokola pese okanda po azoloba yo ye wana bando bande kofinga bando bande koluka kodestabilize mutu okomi una koluka kutu kokota na bafoto na ye po baje otoyebi yango nde tosala ngo okomi kokota kutu na bafoto na ye obimisa famille na ye baya po baya oya kofinga bango bambaka bango nata soki bien te na longoli soki muta bien te na longoli. Donc voilà. Donc, les gens ils sont mobilisés à faire que du mal. Vous êtes là qu'il faut faire du mal. Après quelques temps, bino na bobongwani. Bokomio, alléluia. Ngai kutu boye, libala wana kuna, mama wana nde bomoni ye, mikolo yo, basi bozalaka soumise, basi bozalaka boye, mabale yo kufa, bozoyeba kotosa mibali te, mibali, bolingaka basi na bino, bobangaka basi na bino, botika lokuta miyibi, lokuta, mama okosi ko lokuta, yo moko yebi kombo ya soumission wana, pesa biso signification ya soumission. Est-ce que toi tu es soumise pour venir dire aux gens d'être soumise? Est-ce que toi tu es capable, qui t'a donné l'autorisation de venir prêcher ici ou bien de venir donner du conseil aux gens? Toi-même tu pratiques ça? Botikaki muyibi eza mabe bozobebisa badossier batu bozobebisela batu bakope yo moko champion ya kokobebisela batu bakope na bakofunda batu yo koya kopesa batu baconseil ou bien oya kopesa batu bamateya toteki tala tanto tiaka boye moko oyo etala kuna oyo kaka ezozongisela nga elakisi ke yo kutu nano koki te nano komi te komeka kutu te omona mutu kuna bani atomboki atutuki boteyama ndenge eza wana nakolakisa bino eza kutu boyebaki te afandaka na libala te toyebaki ye ndenge aza wana bipolaire epanza makita afandaka ne kuna batu te yo si omona eumela na batu yo ofandaka na batu si ofandaka na mutu yo na vi ofandaka bande manipulatrice batu moko baza eloko kosala te na vie biso oyela internet kobimisa makambo ya fondation toyela makambo kopia batu conseil te so na opia mutu conseil na opia mutu conseil par rapport ya eta nanga par rapport à vie ya bana nanga na kote ya mutu mpona lakisa ye mama yo mutu obunda na bana bautisme kolemba te zala makasi mpo ozala okoka soki olembi okokoma sali te okofane okokoka te komisukola te mafuta ya malongo okopakola na nzoto te. Namoni sœur na biso mo nazo partager mikolo to sola nemi nazo motiver c'est une Camerounaise ou bien Togolaise nazo comme na bino pour partager pour soutenir pour rattraper na ba direct na elle a 2 enfants autistes 2 garçons sur eux pas botana gege cette femme là azape maman ya ba gege pour moi na mona mo ba autisme bota na temps moko ngana yeba famille usu basamba ngo 4 3 2 pona nini congolais mutema mabe jalousie akoko affronter te akoko sale loko ya ye moko te oyo koki opese popularité oyo koki ko bibisa ye likolo ngata bokundi nga lelo na sala kombo na tikali monima mama moko abimaka na kisha na poto mutali
banda ma fondation on a poto a signé, c'est moi mamie. Les autres ba bana pas nanga. Et nazala fier. Ata na kufi lelo na tikali na kombo de royaume salama abunda pour la bana atika na ko yoka sonité lelo ba tuba koma ko sa ba fondation ba trisomie 21 na ko ka ko ndima ba trisomie 21 ba valoriser ba ona mokili mutu moko te na ko ka ko ndima ke ba baba ba ko za valoriser lelo na mokili mutu moko te, ce sont des gens inutiles. Moutoukou dans la chaise roulante, mais elle est capable de mettre au monde, elle est capable de s'exprimer, elle est capable de souffrir, mais elle est bon, handicapé mental. Et tu as bande de sorciers. Wana pona nini jalousie ya kokosala lokote. Botika ba video ya kotako ya kosala ya kote ya kabatu. Bozo mérita ngote. Qu'est-ce que de quoi tu es capable? De quoi tu es capable? Affronte la réalité. Sans les locaux. Sans les locaux, mounene ton jimayo. Et non, au fin de comme une distraction, bandoki, dans la porte-monnaie magique, mais c'est ma vie. Ata balana kangana mobali omobali ngo ataka tata ya bana na berde na ngape ambongo kan mwana moko te misat. C'est ma vie. De quoi tu te mêles? Au sein de l'eau finga te au telenka wana il faut pas mono sans la vidéo il faut ya ko finga. Tu n'es qu'une merde, tu n'es qu'une merde. Ngana bimana mokili mama ya bana fondation des royaumes mwana musala bana ya fondation des royaumes bana mwana musala bana Congo na telemisa lupangu nanga nazotonga une femme forte na mbonga muyibi te na mbonga kindumba te na yebi kindumba te. J'ai toujours été en mariage na kolelia na poto. Ba vie tout nyonso tu koyeba basala kombo ba yebinga ya jeune fille ma belle telema ba yebinga ya samwana donc histoire mami ebungwani to tatonele te lukele mibali ya lokuta lokuta okosi yo lokuta okosi makasi okosi ko lokuta parce que les gens ils ont besoin de détruire les gens, il faut pas détruire yo, il faut pas enfoncer yo na banda lo ba makambo ya yuri. Il était dans la faiblesse oleba benda ebima. Par exemple, il faut monter à Zalawana. Mais monter à Benda, il faut continuer à foncer. Il y a tout qui est là. Il y a tout qui est relié. Toujours dans le bar, toujours dehors. Il y a tout qui est là. Il y a tout qui est là. Il y a poison. Il y a tout qui est là. Il y a combien. Maintenant, on a un box. Batrika est combien ba wele ba beta libanda. Omoni mutema mabe. Mutema mabe tomona ba video yinga sala ba vimbise ba welele ba beti pona nini akomena system ya mera masanga na baba nani akobenda muninga zokende pesa ngata liboko bimisa tanga imutazate yo ifo dinda yo ifo limwa okota ka wana poya ko finga ozaka na ba foko poya ko déranger ba via batu ozaka wana osio maki yo peti kiboy okanyima mabumu boy oteleli boy osali boy kaka boy pona oyaka ko sela ba batu ba video ya ba critique mais ta vie réelle parle-nous de nous, parle-nous de toi, parle-nous de toi, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Ozandemo komyo osala nini ya malamu okutana nini na mabe tata no nani mama no nini raconte-nous ton histoire ngamu histoire na ngeza na Google histoire na ngeza na Google obeti www.autismeincongo.net okuta histoire ya mami ezawana d'où je viens c'est quoi mon histoire projet na ngeza ndenge nini fitir na ngana olo na fitir na ngeza na kati ya Google www.autismeincongo.net vie ya mami eza wana na etala vie nanga biographie nanga à part o nga mona lobaka parce que naza obligé. Attendez 2 secondes. Il est où? De dépression, de tristesse.
Mais moi, je dis toujours, je rends gloire et grâce à Dieu. Parce que dans un moment où Nzambe a permettre à lui de sauter, à zoara bisoter. Azala toujours na biso atiki, to passer ben étape moko boye. C'est ce qui est arrivé aussi dans la vie de notre frère. Et la plupart d'entre nous, tous qui on a juste pour nous critiquer, juste pour le critiquer, l'insulter, l'humilier, les clouer. Et là, tu as les cas to boma et to kunda ya kende. Après toi, il y a vie. Un Yuri était là parce qu'il a ses enfants. Atika banana et tout le monde a quand même lié à travers banana. Surtout les Africains, n'a que pas les Marocains, même, les Turcs, même, les Sierra Léonais, même, les Gabonais, les Camerounais. Parce que le long na katia poto to kutena bandeko belé ya ba bikolo mususu o ba langue mususu. Donc mais ce qu'on a eu comme na qui camaraderie au bandi ko solane mingi ko découvrir que makambo to zanga na communauté na biso o bango pe bazalanga na bango o ina yango eloko sana akato ye bango te parce que to lobaka dialecte mon côté munoko mon côté ya moto ye barate. Mais tout ça, la plupart kaka na makambo moko. Moi, c'est ce qui me fortifie chaque fois. En comprenant que partout il y a des problèmes. Place batu bafanda la problème les akak. Coton les a le côté les critique les mensonge les jalousie les haine les ali. Humiliation les ali. Yuri akuta na makambo wana trop akuta na ona moment moko. Pona batu tombeka ko bimisa muninga na place yo aza ya pasi na moment moko ya difficulté mutu tu akendaki na ndenge na ye o akokai ko humilier o akokai ko boma bomi o akokai ko finga fingi o akokai ko melane masanga ou bien nini na moment wana ameline pe masanga na ndo taleka na musika. Et ça me faisait tellement mal, ça me faisait mal chaque fois je disais ah ngana yebi ke mutu oh, déjà comme à niveau moko professionnel moko élevé ou bien sale loko moko déjà munene na vie okoki ko kweya mais ko kweya tina niveau okunda mate aussi lolimwa te telema to tikali yo moko contre batutu telema banda kaka ko remonter les pentes. Concentre-toi pesa nanu mutu na ona na musalo zo salo na likambo za vocaliser nango. Talela nzambe ata pasele kitalela na nzambe wana nanu bimana na kati ya distraction parce que biso nyo tout aux on a besoin de distraction tous on a besoin de yenge ya sentiment mais dans un moment moko boye o te décide akolobi o na banda oyiba lisute na banda ko finga na ofinga lisute na banda ko tonga na otonga lisusu te natika nanu na mekana ko évoluer na ndenga malamu nanu tozona ba décision biso moko parce que toza ba maître ya nzoto na biso. Vous voyez ce que je vais dire. Mais Yuri akendaki penza akendaki mko mususu na moni Yuri video na lukia mona moni amote mo ifeza kana mire na ye na moni Yuri na groupe ba congolais na nganda moko boye bazolia bazomela ba délire. Parce que zaki na moment mo pe na kate contact na ye na otalika makamne azosala na musika po nga mo pe na zalaki na ba oyanga ye pa za na oya ye donc moyen ko se soutenir belé banda ozala penza te mais na otala ke kaka na moni na nganda ba congolais na état moko j'avais trop mal malgré na banda okele déjà passe mais mukolo wana na kokarate na zelie asilisi ba délire na ye azongi pe na ndako na ye nazali pe na souci na bi o na omona o bien na olota nazwi telefone na benge champion ndeni nga abengaki ka toro ou bien abengaki kaka muchafu ndeni o bien ya baderwa yo nga bi yaya ndeni lobi na soki je crois c'était 2 jours après ou bien journée moko après namonaki yo na nganda na baninga. Mais niveau wana ozaki nango wana oluka nini na vie nga nini pezo yebisanga lelo yo Yuri ndenge ozana oluka po mukwana na bengaka na kanda ondirenga mwasi na ye ondirenga ya na ye ondirenga mama na ye na bengaka pe na kanda penza
na mi kote kisko na nzoto ne kanda mo na zara na mukolo wana na pia etante ka po heureusement moi sina yoka lingala te poso ayoka lingala nya penza lo ba mama olobi bien na tuni yo penza Yuri yo oluka nini po lingini o Yuri batu ba betolo maboko obe batu ba banga koloba na yo oluka nini Yuri yo penza Yuri kalenga muchafu toro nangana ba congolais tu te saoules tu chantes comme si tu es dans ta maison oh Yuri alors comme nous ressemble la nganda wana publicité ngabi Yuri jusqu'à ce niveau là ya bos onge ni sera ngo mutayisenga na lobele ngabi te Yuri finalement yeba te ozanani finalement babi so ki na minute yo kuei na se ozone lozoko se remonter te ke lobi ko telemate nana ebisio bongo oh boni bino boyo tsaba tu basoni boy na soni ole bakuti na yebi mutu lokola Yuri ozomi yeba niveau wuti nzamba kitisi yo oli ozwa conscience yo se plonger na ambiance o to kende ka to bimeka to liaki ezaki ka mwa publicité ka ya mwa mukenga bite ala o sale ya buzu ba publicité elle comme ni yo dans poso c'est la batu publicité bango ne ba c'est no publicité ou bien yo dans poso c'est la batu publicité pourquoi bino batu bomi ye bakato sanani ta la valeur à mutu yo moko mi pesa ya mo tikala yo moko po batu ni ba poto buzoba zala tête dure tête haute bakolanda système a congolais africain mwana poso zakara batu mo ba chrétien côté yo wana okimi bazo finganga ba onyo tu ba boîte singa nazongela ba okaka yuma lobi ba poto nyene longi tika yo moko teti makambo yo réalisant na vie batu wana ba réalisant ngote le musuti ba okufa ba réalisant ngote tala ajo yo banda ko réaliser makambo wana na vie na yo na ajo bango bazana ngo est-ce que ba ko réaliser makambo yo banda ko réaliser na âge wana na tomboka na Yuri mukolo wana oyebi ke toloba na voir tetema na gazaka e mabe na kateli téléphone na tiki akomi oluka obenga nga mikolo wana yo na yamba kete na yo yambe après je crois 1 ou 2 semaines ongeni ozaka na kanda nga bite yo yokisa batu soni basoni abuwe mususu boye batu bakoko supportant ngote vome bafinga yo osila opola ou bien ndenge nini mais basoni ofani na bango ozo se saouler la gueule ozo yemba okomi osalela nganda moko boye publicité nganda Yuri yo koki osala banganda te me banganda baboite oboniko moi quand j'aime je châtie fort oki oloba ke na linga pote na bato tout bayebi ngande nazala oki oloba ye moko azabi atambula ndenge mais pas si on pe na mona kata on atambula mabe na linga te komela bato misusu ongeni na comprendre habitala au moins so ozo comprendre lobi to monyo na babuzoba ça sert à rien ça la vie na yo de toutes les façons la vie na yo quand tu aimes quelqu'un il faut les cogner très fort les corriger lui faire mal pour avoir conscience ya makambo na ye oh t'as quelque chose en toi. Comment que j'ai quelque chose en moi? Je peux encore donner le meilleur de moi-même, Yuri. C'est quoi? Moutel Bosso pour le Yoga Mike Tyson? Oza Mohamed Ali? Remonte. Comment, please? C'est quoi ça? Toka ta téléphone. Amoni akima kimwa muki. Faut te payer ça ba témoignage ba ninga tambaza vivant. Toyakate mama bagege ndoki te toyebaka bino musana jamais au moins na place moko na ba live ba tout basala na mokili na milieu congolais ou bien ba camerounais soki camerounais ou bien congolais ou bien angolaise lokola sœur nanga Esther Rodriguez asali vidéo aye ko pesa kokumisa mutu ou bien koloba bolama mutu loba mutu ana peki mbongo loba mutu ana za plus que star que mamingeni loba mutu ana za plus que star que joli kasongo loba mutu ana yeba na koleka lumière dem soki kaka biso lokwa batu ba normal to obunda na misala mike ka ya ba fondation bo omona Esther Rodriguez ayo yebisi koloba bolama mamite Esther Rodriguez fa bo mamami oyo kakuna joli kasongo fa bo mamami pona nini azana besoin mami avancer te azana besoin mami avancer te
Olialoba, ma sœur, continue, va en avant. Je n'ai pas de millions, mais je suis là seulement pour parler de ta fondation. Nazana pour nous soutenir. Et dans cette vidéo, pour ma vie, pour ma yébeba monae. Ah! Ndeko. Mais vous savez, on a aussi un yozo sans la motte. Ceux qui ont été au sein de Moussana Moroto, qui ont bazou et Paula et Kindoki, parce que la visibilité internet, Baria Kolobama Kamuro et Zangatina, oh Lobi Puna Robima, oh Libala Ane Salaki Kufaki, oh Mamana Lataki Biente, oh Banawana Baboto la Bango, oh Tatawana Kimaye, oh Azo Mobali Abatu, oh Bimakana Mobali Abatu, Abotina Mobali Abatu, Masolo Moko na Batemi Mobo Yakanango, oh Kutango Pansaratola, oh Kutango Panani, Ariette Kanjinga, okutango panani lisusu bakombo kuta bandeko na ngezo kima okokuta kaka le même sujet monotonie ngata la ba vidéo soit batute parce que monotonie na monotonie il y a pas d'échange évolution exacte na ba sujet na bango okuta musupa Marie Laure Mwaka okuta pa la mama kuna na page na zo pupola même sujet même thème bazokoka kosala makambo ya makasi ya malonga te tozaka libala ane kufaki kuna mobali wana basonaki na mwasi na ye mwasi wana botaki na mobali ya bato ye kuta babotola ye bana ye kuta fingaka bato ye kuta sanaka boye kaka yango soko olongwe koto okutango na page kuna po tetela okutango pa bobet okutango boye eloko toyebi yango wana maintenant moninga aza na kati oyebi ke te ye abundaka asala déjà un pas tout soutenir, tout épauler. Namoni ta page mon côté, je suis la seule. Ya obunda banda tongo na viens na zoro bilel pe na moni. Mais na autant na ba page à polémique. Bato ba cheza juste ka entourage ya yuri. Na mais ya page à polémique otoye bana ba page e pesa ba information. O e motiva kamakamu. O pe bebi sa ba vie ya batu. Po ba page ze bebi sa ba vie ya batu e motivaka e panzaka. Page hier ngana na mona page moi bon ça te na vie. Na mona honte. On est là juste pour distraire les gens, pour détruire. Et puis so moko ba gens on dem to opesa batu occasion na opportunité de détruire ba vie na biso. Moi depuis que j'ai compris que ngamo ko na za maîtresse ya destruction na nga na koma ko éviter ba live ebele boyebe nga ne bandende na zaka mutaba live oye na ye otie na tie. Mais lelo na koma ko éviter parce que na bike ngamoko na opesa batu maloba ya ko finga nga ya ko détruire vie na nga ya ko mema instabilité ya ko mema stress nervosité na kati ya mutu na nga bande ko mona to kimi yango mendo kimoka ko dusola kaka il faut yelo kaka ngo total ba page nini kaka ba sujet moko ya ba couple batu ba vie batu yango ne ba yaka ko lobela. Et puis, sommes propriétaires à ba corps na biso ya ba histoire ba vie na biso to pesa ba tona sujet au nommer la biso na biso donc o ba lo ba kanzinga nzinga na biso to pesa bango sujet maloba o lobé la biso. On est calomnié partout, il y a plus la distraction. Tu ne peux plus faire confiance à une personne. Si tu donnes à la personne la confiance, c'est la même personne-là qui a essayé de te donner les papiers pour essuyer tes larmes. C'est la même personne qui va te détruire après. C'est la même personne qui est en train de te copier, de t'enregistrer. Aujourd'hui, on est en train de parler avec les autres au téléphone. Tu lui donnes de confiance. Mais la même personne, quand tu parles avec lui, si tu as fait 2 heures du temps au téléphone avec lui, ce qui se passe dans ta maison, il connaît tout parce qu'il est en train de copier, il est en train d'enregistrer. Tu te plains, ou bien tu lui dis quelque chose qui te dérange. C'est la même personne qui les copie. Et demain, c'est elle qui va encore utiliser ça contre toi. Aujourd'hui, on a le système de double Facebook. On fait ça, on va faux compte. On va faux compte, comment on va plaire. Faux compte, comment on va la loi. Bafo contre balimba sala idéologie na bato ba monanaka et ngama mingeni na loba chez moi ça ne se passe pas. Quand je te connais pas, tu n'as pas le droit de parler de ma vie et non plus de m'insulter. Tu n'as pas le droit de venir m'humilier parce que je te connais pas. Si tu es mieux que moi, tu es plus mieux que moi, montre-toi en face, affronte le monde réel, parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vaux? D'où viens-tu? D'où tu sors?
Quand tu te caches derrière une fausse Facebook, tu es impuissant, tu es inutile, tu n'es pas fort, tu n'es pas forte. Fanny Rose, nazana mutu mama na kufi te so na kufi Fanny Rose obengi nge bebe te yaya. Nazana na bomo yi mama, il faut nazala kaka mutu. Na mai na makila boy nazo bouger nazo loba mama. Hein? Nazo loba nde kaka vérité biso moko ba propriétaire ya ba vie na biso to koma ba terre à cinéma. To pesa ka batu makambo ko emilie biso ko finga biso. Poso nga afandi na makambo na nga na kati ndaku na nga. Na ngo oyeba. Mais des fois, on a besoin à consoler. Tu as besoin de parler avec quelqu'un. Et la même personne que tu lui parles, tu lui donnes confiance à 100%. C'est la même personne qui a ligne le boule. A boule a calculé mukolo salaire a niato ma nzenze kuru. Pour comprendre to sutuka. To koma ba victime ya bolingo to pia ba ninga. To koma ba victime ya confiance to pesa ka batu. Au quotidien la même personne qui va te détruire demain. Au sol la canne à téléphone, il connaît tout sauf rien. Enregistre un camo. Allah le nako poussin. Allah le nako boule. Allah le nako motanzambe qui t'attend à ba téléphone na bino. Il y a des gens qui sont des mythos. Mais soit c'est qui savent au cancer penza wa linga kanga. So ko monya ona kacha ba camarade to mona ona mwasi, mona ona bandeko, mona ona mobile, mona ona partout. Et ça partout. To comme na facilité à destruction parce que mutu wana zo peso kanda. Ngata ona zalaka na makambo ba vidéo te ya ba internet te, ya ba vidéo boete. Ko le kata pa ba journaliste te gens vier les gens. Maman na biso azaka within moleka. Na mama moko mkolo boye, ba mama kala. Wana nazana na Congo. So na moni bango balati ba maputa ba eko pesa journal. Mama moko boye, ba mama akala wana baza osala na nini? Ba benga ngomi. Radio du Zaïre. La voix du Zaïre, oui, à cette époque-là. Na sa mutema na olula bango bia ba bien mama ona lina za lokola ye na bando olula ba mama wana. Koko na ngai azaki ko présenter koko na biso mwasi azaki ko présenter journal la Chiluba na pokwa bao bayebi na boye na tanga kombo pobo ya suko ke ko luka ibo ya ko tia na Facebook wa do finga. C'est une femme binga beauté na niveau moko ko ndimate soka so tout a Chiluba ko ndimate. Et dans la voix d'Isaïe, tant aux Akabana Mikie. Mettons l'époque, on n'a pas qui jalousie, n'a pas la maman parce que j'étais une enfant. N'a pas qui moi. Mais là, au moins, bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger, donc ba samta longola zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.